Chala, bochala mbongo pesi mbongo bien. Na lelo na kuboma. Becha tu na ça va pas comme combien. Toi pour les na mbongo. Bon, bête bien. Contrôlez match bien les gars. On doit vous jeter. Yo la gloire keba. Oh, petit malin mais bon été petit bon niveau ko goni. Bon. Mais tu tournes après ça on va faire ça comme combien petit lembo. 5. Oh, lelo. Ndenge na web sabino lelo. Nga dendo suka. Beta. Bon, combien? Les autres qui t'es dit, ah non, na moni bino ngo beta mabe. T'es na lobi ko ko tsa trouble. D'ailleurs na moni ko ko mabe. Boni ko ko. T'es na lingi ko. Boni na yesmini. D'ailleurs t'es. Boni ko ko. T'es petit yo. Oh c'est la calme. Allez, calme. Petit Janio. Yo l'axani non. Hein? Yo do beto sa ba fier ni non. Petit l'axani. Tu sommes attaché les 600, tu connais moi ça. Yo bombardani petit evite nga na niveau na oteke ba na yo bon niveau. Dala keba. Nibani, ya ba. Yo tele nga bena tele. Nibani. Ah tele o buza te. Dala. Atikina. Dala. Petit yo, azo na ba trop. Nga niveau na été? Niveau na ngolo. Là na combien de diplômes petit ko so ati? Petit na ba yo no ba. Mais petit on nga lo ba ya no ba. Détaché, boni. Ok. Yo dans le calme à la gare. Si, venez la barre. Allez. Bon, bête à ma baie. Vous comprenez, non, c'est pas un monté. Petit. Mais on se dit, là, on va dire qu'on va gagner. Vous comprenez? Mais ça marque. C'est bon, ngai 10 000 zai ozwa po kende ko futa transport ko taba démarche musala oyino ko beta ba jeu de 6 Ya pon ba bengan nyo. Okay niya ba ite? Godi makamsali ko, nino yebisa okaka. Lelo bana no Fana no a. Allez, pino boke na sham. Fana no a. Bila buni ma ko no yebiso. Josko. Seno na umo ngana no bien. Ko ko sagana ni ngai dela. Si yo za tata fana nga. What papa mubimba. Suki na bala kiyoko na bala ko katika na bala yo. Yo ko musagana ngai. La vie au kuma pas so biso tuzana ngo. Josko zo mona ngote. Vous m'enseignez. Hein? Oui, ça va se salni. Faut que ça quand même respect. Respect ni na peso. Na ba beti zo na muto kango na okuna. Oui, mais niveau na eza niveau bon côté. Niveau na eza niveau o wana o fandi place o fandi na zo beta ana nde niveau na yango wana. Bato batanga mama kokosa maka mwana. O yibi bongo na ngai awa na zuna tiki o senga 10 000 na zuna pensio. Alors o bimi na ngo. O keno kuna o kero beta ba jeu de 6 na. Allez, bimi sa mbongo. Bimi sa mbongo ah, tira mbongo pour la mi. Tira mbongo na la manani. Tira mbongo. Mbongo yana muti. Mbongo ni so balé ngona bana. Mbongo zate. Bana ba so beta ko ndike kutu bazana balabo ba kisi so ni bango. Mbongo tu na opesa ba olia liango. Ah, kasi le yo bébé, ba fan se ko na so babi bébé, tira biso mbongo. Yango wana. Lelo na na chance de. Pamba yo comme pamba. Bana mikolo na zuna beta bien na zu chance. Na yaka bambongo ebelo mona ngo.
Tandis na otambola ba sapato eza boye mbongo kuto bamba te ba sapato eza te. Na vie passivement boye na fanda kaka boye. Na zo lukata muke to lia ale yosko yo kola tanga buzoba, ola tanga ke yo kuma mtu ebu ko sa buzoba. Na koloba mingi te na obima boye kona kokuta mbongo alikola mesa. Mais soit bilan au pays, vous n'avez pas tali pas manalé kakati. Mbongo tikaki. Tant on a dit maki abocha qui m'a tête. Bon t'es où est-ce yate? Pourquoi ça n'était sur les athées? Faut payer la lagi lobby on a sur les abou pinga kakati. On va la kiti. Ma bé on veut manga sali à ma bé au batumsu basara ma bé on pensa yango. Hein? On va soni. Hein? Da kisia so mande tozana vie o tozana mwana mukeni netinga. Akoko sepela ba souffrance abo. O afandi pe. Bela. Oye pinyo zo le belanga boy. So ba ninga nga ba universitaire to tangi na bango. O bazana ba diplôme no ko nga ba bondi ma bêtise abo. Mama boy. Sangote. Baba Costco. Mama. Ko pesa ngambote. Mama. Omoni bakamonga na sirika kayango. Nini susu mama? Bapesi nga sango kuna barobi o aganye kuna na CD6 na kwa kuna. Yaso bon. Bon pesa nga mbongo. Bon na putisa kabinu na kote bona. Fi ya pasi boy. Karanda ko ba karo ya latawa nyoso tu oteti yango. Lopango na yo ebeme na no. Na robi le ramba ngona ngane. Mbongo na ngane no. Po ye ko ndoko ra mwana ya bato na yo mpe borore ya tara miso na ye nyana. Oye mobali ya ko bara ye. Na tongo ko twitimi to ko beta se ko beti se wana pesa nga mbongo. Pesa mbongo ya nda. Pesa nga mbongo ya nda ko soko to lero oza ko pima lero ko na zona bino nyoso. Pesa nga mbongo. Kabaka tata ko la tikupe bo kepe ofanditi ozo sepela. Amuna kana bana mike ayebisa bana mike na kwefu na ye wangi. Yo wangi. Pesa nga mbongo. Pesa nga mbongo nanga. Mera yebisa mobali mwaso ko kolia moto. Yako ria ye kaka. Yako ria. Pesa nga mbongo nanga. Soko mbongo nanga te ojo kosa na maada. Kosko. Mama. Mbongo nanga. Lebisa kapi mama. Ana mbisa. Ana mbisa. Kwa lupango ya bipe ya mama na bino yango yesomela kanga lupango. Qu'est-ce que c'est? Mama, asa maladi. Ah non, ngwa wana. Mama maladi mama. Mbongo nanga. Mama kuite mama tutana mute jusko e. Akwa wa mna tuse ye marembeka. Mama zamani. Mama kuma kasi de mama. Mama. Terema ko na sara kise terema na. Mama malembe mutoto kabite mama. Oya ndeti yena. Yo mtobeti mama. Na sara kise. Solo. Mama. Kosko. Jusko e. Mama tena na mti mkulu. Kosko. Bongo nga docteur. Mama kabino mkulu mkulu ba makambo. Kosko. Ba tiba terema na yo ko futa ndako te terema. Mama batoka. Ko futa ni susu te. Batoka te abazate. Bata wapi bango? Mama. Wapi bango? Dajojo. Antoine. Yaka na ndo. Yaka te mane ko ya. Yaka oh mame. Mama Jusko. O makambo nini yango onyosuka je desisi mteluke biso makambo. Nikasinga na sala kibesi. Bo ye aliaki tena tongo. Aliaki te mama. Akulia wapi mbongo mama. Wapi mbongo. Mais sikoli to sala boni. Mama na yebite ona. L'hôpital est là. Mama hôpital moko boitala. Bon to me maye. Asanja kapuni. Antoine. Ya baya bangoye boya. Bo me mala no po ko ne ba ko kwere ni kaya. Jusko. Ni. Na ye na tuse ye kaka boya kwe. To me maye na l'hôpital okuna bo mema. Omo ka so yo nalika ka ye mpo na rikosi na ye moto. Si maye. Ngo tera mabeka ya mwana ngana. Eloko na ineka mabeka asofa ka bantu. Eloko na ineka ye kwa yiba kali bata bantu. Mama tulanda na mama ye. To kana na okay. Banda a to kota hôpital to umeli a camarade na ta moko te. Camarade na ta moko te azomonana. Ba camarade qui ça vraiment.
Yopé, hein? Au salaire à 6 mois déjà, na kati hôpital. Robima na olelo, mbongo kutu ya hôpital, banani yango ba ofuta. Mayo kutu ya kota na ngondam, ya kota nyonso te. Yo kande ba ko mo. Pas à school. Bella. Yo docteur, vous soignez, vous soignez, tu vas pas se poser ici là. Mais papa c'est aussi la tête, mais l'autre toujours exiger ça mbongo. Hein? À salaire à 6 mois ça mukete mama ata yo moko. Hein? On va passer à bouillir vraiment. Ah. Je vais me c'est tout ça. Attention yango ezaka ya komata. Alors, oyo je senga to bakeshu sero musu fijo. Comme ça mayeke. Mais en principe ezala qui prévient abimalelo. Ah, je suis au peu mususu. Fais non ni été. Oh. Na pe moi la paix à battre. Nazo yoka de nini? Bambongo ya nini? Bambongo nguta wapi? Bela. Ulu kamona moko tinda pagi wa yema. Msainga ya mbongo ngapi bela. Ama. Ila bana plenda kwa ni class. Bana babengana bon. Makamuso za makambo batu za malaki. Babengana bon pour mon nerveux. Hein? Donc on passe aux enfants. Mes enfants. Tu connais ma ramona santé nous a bien été. Mais là, au président Guy Tondo, Guy ouais, moi ici. Dieu, ce que ma ramona nous se trouve dans aussi mal. Il est le président Tondo. Après ça, mais là, je sens que je vais mourir. Mes enfants. Non, maman, oh, elle est connue que la maman Kambu, Azumo. Hein? Vraiment, Tinde n'a pas d'ailleurs sur l'hôpital. Bah, il y a une photo bazo quoi agilité. Bah, éviter. Bah, il va ramutu ko na tanga pasi. Lelo so comme na mbongo, bio za na mbongo mun bato bele bazo bima. Nengo mu mele hôpital ko ba camarade menyo so ngala mun ata moko. Ata ko ya ko rendre visite bo na mun ata mutu te. Bela, comment on a eu Rifin Kola. Atinde nga telo ko mongo te. Yem tozaka na chiko mulele vraiment. Ba kipenda bango lo ko wana kati. Hein, mukili yetu atu ba Bela. Atande lenga pe ta na obima o. Basa ba examen belé tina. Au moins étant nous so que des examens ba accompagner belé. Et kambo ezalite. Kasi po peso mayele ko. Soki po comme na mbongo e bandeni ko kozala. E peso mayele. Ah, Bela. Mama. Oh. Ma bonne. Papa Gosko. Maman. Bonne. C'est quoi moi bien maman? C'est quoi moi bien? Bah il écoute ko benga ngabe sikoyo Gosko apiki. Oh. Ba ko ifso de siko ki abiki. Ba bishinga ngana tata na bino kuna mobile oyo mobile nanga. Asali makambo ya son bango na mwana oyo ya sanzero ya Rigo Mabeka. Ba ke ko iba mbonda ya bato ya sango ya église oyo ya Saint Joseph kene ko tekisera bana oyo ya mbonda wa. Mama solo. Beta bango oyo kutu na udu la sombeli ne brosa da na zira Gosko. Oh, mama makamu nini oyo ko? Oyo ze susu pozo msa l'hôpital. Oyo eza brosa te. Mama brosa zarabo, brosa de zarabo. Yo bekana ko niko mwa ndengo ko longwa mini nyoso na. Be bana oyo bakosinga na wen bana yanga bana mujibi na bango pen. Bakosinga na wenze. Bo mama buma yo bande okola tinengo zabo na nika mbomino nika onani. Na nzeta mapere. Ya solo. En tout cas ko na na raison ya ko bien. Oyo ezali eloko bakata mfumbo hein? Kuna zumuna oba ndel boso ki. Bano yo babera na kopera. Baye bakamatisha ngimini mobima bango oyo mama na bango apesa kinga bibemi ya koko na bango. Ato fingi si bate. Na robia. Sikoyo barobi boni na hôpital hapo. Na naibisha kabino.
makolo mobala kwa yakada yebisa kabino ke bokene na hôpital wana ya kisosa ba treta ka kitoko tala sekoyo ndeke sate zongi normal mwete mama soki awa te vuma na itele ngakeza tango awa yo wana bani na hôpital mota oya yeri yo mbango wana bandeko ne oya yeri yo nani bakamari oya karti wana oya ata moto ya wana nyonso bana kobeta ba mba bakimite namoni munene wana kaka ya pamba namoni ya nani mama yo tozali kuna yo lupango bongo nani yo camarade na ngai yo shika ba changer wana ata ba $1 apesi kaka te tika tofanda na kutani na yena ko ya mbaki wana na tuni ye kamari na hôpital kuna robio kubiso kutu to sito so mi bilamba ya 40 jours oyo kindoki te en tout cas mawa mingi na sisi ba bijou nyonso na koteka ba bag na mombongo na wana banaye kosala ta nde na komi nakangani ka nelamba moko oyo ata so mi bijou lisusu te oyo basinga wana ya bibene bazotekala bango 2000 mama ya kozokisa ngai ya kingo mama bongo nani oyo o camarade na ngai ya monene wana bembe monibi bino bokepa nete fe boyebisa ye akoki kopesa kame matelo monibi nakendaki kuna o na ye adobe na ye robi wana o yakarobi okuna ya moninga lokola koko na bango ya kata na mino kuna na ya bateke o yakarobi okuna o yakarobi okuna ngana robi oyo kwena vutu kati bana wana na lapa na ngai mais na se bonga yo balobe wa boni l'hôpital combien mama awa bon omoni bango baza bato malamu etala 6 mois na sali faina futa so bakomi babina pesa ka $200 déjà nani oui ça va oui papa docteur docteur bon appétit oui merci mais pour récupérer vraiment à la récupérer aye matudu ah vraiment ah bon voilà namoni mikona we hôpital ekoki hein ngai te ngana to bela na ngai te nazoloba na Josco na kanisa likacha ngai mikona wana hôpital ekoki alors il fallait obima lelo d'ailleurs écoute lokola to comme déjà ba 9h boye 11h déjà il faut évacuer déjà au tikambi abima lelo abima lelo obima lelo to kana biso mama dileno bazo solo la te yango wana soki moyen ezali parce que biso eloko tozosenga eza mbongo na biso mbongo comme ça obima parce que avant obima il faut mbongo wana mona déjà pour awa biso vraiment na traitement tout ça kana kate tala kutindi ko comme matama oyaki bote matama même ko robi mawa mingi docteur omoni mama batete na penza bien ko bazana mawa na ngai tana zo banda le msu biloko bazo pesanga bazo tambusanga na zimo mpepe mais $200 wa vraiment na zo wapi déjà lo bande to simbisa yo mwasi na ye déjà biso to mwasi ko ke na yo docteur $200 docteur vous voyez docteur bon moi je suis quand même un homme évolué et je suis châtié quand même oui j'ai des diplômes j'ai pu déposer même mes diplômes maman boya ko café pas moi français te kanani ata yo moko diplôme biso to ke na diplôme wa non pour avoir une certitude d'assurance comprenez na dépôt kuna esika to somba ka kisi ndeto ke de to laxi diplôme yango bon pesa biso kisi mais je ne peux pas laisser les diplômes ça c'est ma vie oui je ne peux pas laisser les diplômes je ne peux pas laisser les diplômes ça c'est indispensable quand même c'est dispensé pour ça na rapport attends na sombi le pas on a déposer ma diplôme mais pour ma vie pour ma santé je dépose quand même ah oui docteur aussi biso wa normalement docteur hein maman comme lui bon moi aider avoir maman yo tika yo maman na est-il que biso wa soki okoti na hôpital kobima na yo ofuti mbongo na yo faut kofuta comme hôpital na ye maman mais si vous voulez quand même des diplômes ça va bon na bana nanga kaka so muta mawaya obimisa ngai we ba ondima ba yeka kozala wana jusqu'à ce que ata 5 ans ata 5 ans oui na ndima ibino boza malamu bolesi na malamu botete na malamu siko pona obima nanga na tiki diplôme mais yo c'est pas biso to traiter yo malamu siko yo komi bien nzoto yaki boite maman tanga na bato ya sida yo ba pesa ba kiso fele baba soko ba wedenga ba sangisa kana bato wana tika wana bakuva bakokanga yo kaje yo kasi bakosepela na yo tika ninga wana papa docteur c'est azana ba diplôme 12 pour azana kana yete mais nde aza champion na C6 mais nyonso wana ngana sina yo kiango ba diplôme to boite mais awa diplôme te mbongo nde $200 wana yango nde ko to somi bakisi to renouveler mais soki bakisi te yo ninga kukuta eko mutu oyo azalaki na ventilateur asa bimi eza ndenge wana mulungu ekoi makasi ko bongo azila yo aza moto ya mabe bakaki na ventilateur na ye tokosuka boni sikoyo nakenda na toilette kasi mbongo mama eza nde mbongo non kokei na toilette te tena na suba te bona okima mpenza
soki komi makambo ya kokima bo wana ngai na kena ngai voilà soki yo mamosise yaka beboy omona lobosani moto amarani lojuine ngai yo nga moto na yake non moi j'ai pas disparaître dans l'amour de la commissaire moi toi otikalite Maman, ok, otikinga. mais nakena te bolingi kobima te papa docteur na yo mpe motema mabe bato ya bikosi maman ntango nakomi maladi boye mama ozosekisanga vraimen mama tovanda kaka soki osimbisa ngo ata buka lupango yayoka osimbisa kaka mpona osa ndeni nani buko wapi tosi tokomi famille te mama famille ya wapi yo moteke ngai mongo famille ya ngai na yo wapi famille ya nini lofutelaka nde epai na biso eya atekeka mahali ya buka na lopango buka lopango mwapane twakiyo alongwa wana ya yakokosa ngai napesa bino buka lopango tato ya twa mwana na kesoka zwi buka lopango lobi na ntongo aza na Amérique papa oyebi mama ocomprendre wana eza nango gravité mais bino mpe il faut bocomprendre biso mais docteur po biso soki kisi eza te tokoki kosala mosala j'ai des amis aussi docteur alors omoyebisa biso buku ya Bella, dépôt esika basoma Bella, il fallait appeler les docteurs fidèles hein? Il devait parler avec son ami collègue hein? docteur fidèle aza wapi docteur Maman, alors, Aza Awate, boni boy, comme maman. j'ai des amis docteurs moi j'étais au campus Je comprends le français, j'ai des diplômes comment mais le diplôme ne sert à rien mais mon frère je le dis bien vous me prenez comme un voyou j'ai étudié quand même j'ai des amis docteurs des ingénieurs parce qu'ils ne savent pas que je suis ici de l'argent mais parce qu'ils savent pas que les médicaments s'achètent quand même je comprends même les médicaments ça s'aide à ça quitter les médicaments ça maman, maman olekisa ntango pa nafanda kaka wa ata 10 ans nazala bonga na kai na ngai soko ndenge wana lamuka te yo ntango bakutuba yo mtonga mosusu awa ta mundu na yo naza sur maladie te komi problème ya mbongo te mais problème ya mbongo simisa mwasi biso tokende na biso ma femme à moi ma femme à toi madame na yo papa tuna yo mbongo continue na yo mama ngai na si nalobi likambo ya koloba titititi eza te hôpital ezika kodiscute bamaladi tala bamaladi bazali awo ebele tobanda kodiscute kaka na likambo moko ya pambango tokosuka sikoyo ndenge nini tosi tolobi oyoki déjà ke bopesa mbongo $200 abima ayaki na hôpital effectivement tala ndenge aleki mais mon frère vous parlez seulement $200 eza wate yango bino bozwaka biso mabe pamba soki toexigaka mbongo wana sikoyo ekomi mpona kofuta mbongo mindondo asimbisa mwasi asimbisa babuku ya lupango eza na rapport te j'accepte quand même je sais que vous êtes yango mais comprendre biso vous ne voyez pas même les Français vous ne comprenez pas que je suis quand même un homme normal yo beti kaka koloba eza droit na yo ma camarade na yo awa na kaka moko te non mais normalement ngai na si nalobi bien mpona buku ya lupango biso tokoki kosalela buku ya lupango te alors soki eza ndenge wana peut-être na avertir baautorité mpo naza na baninga mosusu baza quand même liboso na ngai directeur na biso azali peut-être nakenda mais namoni oyo manga moto memiawa lero Rigo ayalaki na sasi na ye. Rigo nayebi toka Rigo etoka na akimi na ye. Ako sanje na ye. Na pesa ke yakutu un frère indien na ngaka no sanjerenga. Un frère indien ezalaka te yo pe su mama. Yo kasi iko tika moyibi. Alaka moyibi. Na ko mela bato mama. Bana ngai na ko bama ye boka te. Ngai wapi. Bamela ka bantu mususu. Sikoyo tukosuka ndenge ndenge. Yo atana ndako atali kute yate. Iloko mo. Tokoli akani nini matama oyo. Kasi yo pe popondela ou expliquer mutu tout ça ne tout ganda c'est droit na $200 c'est beaucoup ça la prière les pour ça les prières au moins ba yo ki biso mao ba yo kana yo saka na ba docteur ba bosa na kambongo te saka na ba bo sambeli penza prière d'autorité au moins les biso moi ba bosa nika prière mama c'est tout sambela ko yo ne yesu ayo kana kamingi yo to sambela ko umera te no kina kulala mpongia mama bizaka boite Nzambe merci tokumisio toza malamu tokumisio po tobongani te Nzambe merci po te obateli biso Nzambe merci po te maladi ezalaki kati ya biso Nzambe nde olongo maladi merci po topesi makasi na nzoto tokumisio Nzambe totika Yesu nanga masi ya mama Yesu nyonso esalama Nzambe pourquoi Yesu nanga amen Nzambe tala ngonga oyo tozangi mbongo Seigneur
nzambe tike tosimba motema moto moko ayoka biso ata mbongo awa nzambe akofika hôpital kati na kombo na yesu nde tobongo amen amen koro yesu me mama oyoka te toza bato yo ata tosambela famille ba oyoka te en tout cas l'hôpital yango eyaka ndenge kwana mama na kamwe ko mais nde sambraki nde hôpital yango basalisaka kitoko en tout cas koko noyo josko akonaki soki oyaki bahôpital mosusu ya pamapamba oyo eyaka na bakiseso ekunama nde kunaki boni sikoyo me papa nakoyebisa bino nayalaka mama ya boboto mpe nayalaka mama oyo natima mpe nayaka na kanakana mingi oyebi nga mingi buku ya lopango na ngai lokola nasimisi na l'hôpital wana soki olingi naboma moko na makofi te mama olingo banda su makambo wana si ekomi kuna l'hôpital mpo na yo olingo bandela yango susu nalingi nabandela 8 mois yango oyo bosali awa bien paye ofutaka te lokola tofutaka te ifale bongisaka mpe bafrase te epuis yango ndeko na yo ya poto wana oyo akouta soko poto soko afuti makambo ya l'hôpital na yo te buku ya lopango na ngai keba kosko keba bela moni okende ata na telefone obenga rife nkoyiko bela kaka kende kobenga rife koy kende kobenga oyo boye kende kobenga rigo kende kobenga boye yango yo osalaka te yango tala na mona mobali ya mpiaka boye te ezana ko josko batielaka eloko ya motu motema te tala yo moko baleki na yo bamorgan banani baale oyo bacamarade no tozomona bango te na hôpital kuna saume nakomona bango te tocontinue soko otali malamu mama yo bara mobali te ne obara libabe nayebisi yo otala zete ma mare mpo kamari na ye totombaki asalisi bari na yoro ya munene bwanaka na ye koyiba bakwanga na wenzanga bari mais ye lero akoma patron yo tikero bebo yo beba karti cd6 o dame oje ya kosala bili esalaka boye makolo bili ekojongela ona liso yali sala babrari wana bona osala ndenge so natangaki te malamu natangi baklasse yango ebele natanga na campus nayeka yese nake ti kotanga epai na bagabon parci par là naza na oyo ya osala te bo lukaka mosala nano bamama yo ozalaka bokule oyebi odi wasi ndako ya bantu kokota bebo c'est vous mais c'est Josco c'est quoi tu as appris ça mama oyebi pe français te eza urgent ça va na otanga ngo mema mbanga na ye lokola carte citoyen yakoya na kati ya ndako ya bato kaka ndenge wana sa kotuna moto bela tiens un peu la lettre lettre ya nini batindeli ngai ke batindeli otanga na mpe mbongo eza na kati kasi tanga mama yo nde ozalaka presse moto ayenda kopinga mbala moko omwa moto yango akokima koloba na ndako wana baza gentil te bonjour monsieur Josco. Bonjour. Nous venons acquiser réception de votre lettre du 15 courant. Suite à votre examen de l'autre fois, vous avez très satisfait avec un pourcentage de 80 et vous êtes engagé comme fait. Maman, vous êtes engagé comme PDG dans mon entreprise. Maman. Et c'est urgent, vous allez commencer le boulot demain. Maman, on me dit maman, papa c'est donc que ça avec ça, ah maman, même si les malins ne viennent jamais seul, mais les malins, il y a mon maman, 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 on dit qu'il va acheter au yachet de 6 au tiki yango. Mais vous connaissez qui m'a dit calme, hein? Moi, avant 20 secondes, ça fait un mois, c'est un tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, nous sommes ça, maman. Ah, maman. Pourquoi c'est quoi le Bella?
Na olatani. Soko olatani. Na yena ya mafuta na ngamu sosi wa. Oh mama. Na olatani ngo. Akode ba wabio. Oui, tes camarades moto qui non nous défendent. Mon ni bi presso ko ke ko fa. Ye ka ba couper na couper. Okurata nini? Mama sope na kiko defata on banda musala. Kaka camarade na yote. E pa ya Olivier. Na camarade na ngata na kina maladie Olivier mona ki. Aya moto mabe ko pesa yeri susu se. Aya ka koya panga na yawa na tongo. Même kata siko bon sala nyoso oruka siko ko kaka. Mama. Na kena na puta na vie guerre le quoi tout ça mon ndenge moko na kola tapata. Ya ka bête na ye. Ta ndenge moko. Muna ye ya rakati na. Bi na ta ya kotala ngate même quand même maman ba mbote na ngo bitabeza iko ya. Saba. Mama. Aduka kumisa nzambe. Ngala jana ngana simu. Na kiseka mukanda. Bera. Omoni Mama tika. Nzambe ala rakati bana saka na tumambe to na ye. Amuda rara. Yara na no kimo. Na mona tena sekande nini? Batu olinga ya wana ekitene na kotona. Oko sanje simisi oyo. Mbaki. Leta sapato tika na pas bien guérin tout ka moi la mabola. Sala sima. Antuka mali pango pe muna kona songi. Bella. Mama. Bella. Yo ko ba morga ko. Ba di pamba. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est moi. Maître Satan. Ah bon? Comment? Ça va? Denis, plateforme. Hein? On a fait ces Kaogo, oui? C'est Berlin, oui? Oui, ça va. Bon, Maître Satan, tu vois, hein? Ce qu'on lingi qu'on frétait Mbongwa Nazaï, hein? Ça sera mis alors au trouver Rifin Koi. Ce qu'on Rifin Koi a été, au trouver Achiko Moulene. Alors on a facile, hein? Et on a pépé les Mbongwana. Ça va? Bon. On a mis problème, on a la guine, on a lieutenant Piton. Bon, le roi y a un voyage. Il faut qu'il ait bilo qu'on se trouve préparé pour la bagarre civile. Ça sera premier. Et on y a très bien pas à Achiko, hein? Ce qu'on dit, nous sommes très bien. Merci beaucoup. Ok. Oui, entrée sans protocole. Oh, bonjour. Olivier. Oh. Bienvenue. Ah, mes félicitations. Merci beaucoup. En tout cas, on a eu la radio, la télévision. Ah bon? On dit que non. Je suis comme PDG. Ah ouais. En tout cas, on dit que la classe mora C, comme il y a des colos, il faut changer. Oui, oui. Il faut changer, donc il faut changer dans ma tout. Doucement, mon frère, il faut bien souligner PDG dans sous-ameuble. Oui, oui, PDG sous-ameuble. Donc, ma camion soit équipé sous-ameuble, c'est moi. Souffrir trop en tout cas. On a pas de là qui vraiment. Ah bon? C'est comment le rôle des awana. On est sur Rosaki na bango neti ba maman bela wana, il faut changer. Il faut qu'on moi 2 ou 3 fois. Non, on a pas qu'on a ya za premier il faut qu'on a moi si moko ya bien ya ko bimana et tout ça. Neti ba classe na bien ba PDG. Faut qu'on a Inter. Faut qu'on a Inter ba. Faut pas mon place ba PDG. Pour nous comme PDG. On a sous muta ba classe mike wana te. Ah bon? Faut qu'on lia place ya C'est Olivier Moussiété. Oui, oui. Oui, bon, bien mon frère. C'est pas mingi vraiment. Mais non, on est moi si moi linga ba classe na linga kitoko vraiment moi. Ah bon? Malé Milan. Moi si wana bena soka monio la classe na yo. Non. C'est vrai. Oui, oui. Et puis un PDG qui se respecte, cause de moi si mon côté, ça va pas? Oui, oui. Il faut 2, 3, 4, 9, 5, 6. Avant. Oui, il faut que avant. Voilà, c'est ça. On a besoin en tout cas la monnaie. Mais la monnaie que tu peux que nous avons sur la pourquoi? C'est soi. Bon. C'est mieux. Biloko wana user PDG. Donc faut la classe. Bien confirmé. Bien confirmé. Donc faut que la classe. Une personne à la place. Oui, qu'il faut. Donc moi si moi il y a bien redemander na Inter, hein? Na même ligne tout ça il y a ba déjeuner tout ça. Il faut changer ba statut à Rolia. C'est une bonne idée, hein? Oui, il faut changer la statut à Rolia. Alors on a CPL vraiment. Donc na moni na pas fort to comme. Est-ce que tu voiture moko na
Monique, il faut que nous ça n'a pas bandé. Monique, bien c'est rien à Rosoa, 12 ou toi, Rosoa. En tout cas, c'est pas les mingi vraiment. Olivier, c'est pas les trois, mon frère. Je t'engage directement. Conseiller privé aux affaires d'amour. Ça va? En tout cas. Pendant aux Osala, vous allez à tout temps chez moi. Je suis la deuxième femme qui sera là. Pour cela, Olivier, ça c'est pour toi. Ah! Pour boire. Oui. Ça va comme une andako, hein? En tout cas, merci vraiment. Oui, mais quand on a Jimmy, un Elvis, on peut se faire un transport, et on parlait bien que c'est comme PDG. Mais le problème est à mon lien. Oh, il n'y a pas de problème. Donc, ça va, bonne année. Yébissaye, bien confirmé le PDG Josco. Hein? En tout cas, moi, je suis un monier. Tu sais ce que je veux manger, c'est quoi? Mbissamaï. Allez, tout bas. Mais la Monica, attends, tu as ok, merci. Hein? Merci. Bon, ciao. Ok. Ah là 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 là. Ça sera bien alors. Une femme bien. Et ma femme. Une femme, 2, 3, 4, 5. C'est normal. C'est bien ça. Oh, c'est qui encore? Maison Bernaf. Oui. À qui j'ai l'honneur? Entrez s'il vous plaît. Oh, Gianni Versace. Ah, Gianni Versace, mon petit. Bon nouveau. Ah, comment? Oui. Vous êtes dans mon bureau? Oui, non, c'est la pleine de mettre chez des Ah, Gianni. Vous avez pas son nom à Calavana? Ah, Gianni. Ah, Gianni Versace. Ah, parce que tu as un bam, non, on n'est pas peur, Gianni. On va chercher vous la parler. Vous travaillez déjà? Non. Non, ça va bien. Ah bon? Mais quelle bonne nouvelle? Bon, mon inférieur, ça fait un gars. Oui, c'est connu. La bino, la gars, fait comme il peut déjà. Tu connais les gars, n'a pas fait la télé sur une dingue. Mon nous a PDG. On a dit bien, on soit PDG, boy. Papomba. Papomba. Ah, voilà. Ah, ça, on a passé 3. 3? Oui. Mais c'est pas trop? 3? Ils ont payé. Ah, c'est payé, hein? Oui. Ça va. Bon, on est aux PDG. Pour que ça arrive. Attends, deux basses mi balais, deux mi sac. Maintenant, dès que ça, moi aussi, Maman Bella, pour souffrir. Ah, deuxième femme encore. Ça, c'est deuxième femme. Oh, une belle femme là. Il a projet, moi aussi, moi c'est bien. Bien? Bien, donc il y a ça pembe. Ça c'est pas mauvais, non, je suis une troisième femme. Au moins, ah bon? Dans ce cas-là, il faut qu'on aide les bateaux, pas si on va télé, n'a pas en femme. Tant que ça PDG, il faut aider, c'est bien ça. Au moins, la critique a été, moi, je dis, mais là, comme on n'a pas cité comme la bombe, moi, c'est la gare, ils ont bien été. Et pour un PDG, oui. Il y a forme ça ne va pas. Si. Si on a un ministre, un préso et consort. Il faut une femme à servir très bien. Fligence, ça y est. On est pas agence. On met Fligence dans une agence de plateforme. Ah bon? Oui, on a Moni Bakanisa est très bien. L'agence va travailler très bien. Oui, oui. Ah, c'est qui? Très joli. Très. Oui, mais pas au Mengalinga. Nicolas, donc il est bien. Na comme on moi mon nez bois noir. Car bois noir, tu as dit faut la PDG ça m'a dit fort. Moi ça me dit. Alors faut moi pembe. C'est rare il y a pas plus minene. Ah bon? Parce qu'il y a des et puis il y a un petit aussi mi balika ba 6 super, ba 7 super. Ils ont mouqué hein. Oui, ils ont mouqué pour nous. Et puis Gianni, namoni aux un bon conseil. Ma conseil les a très bien. En tout cas, je suis très fier. Et puis pour cela, Gianni n'a nommé yo. Ah, comme il deuxième conseiller dans l'affaire d'amour. Premier syndicat. Ah, mais Olivier Zalakia. Ah, mais tu en as permis. Donc, il y a une nomination déjà. Non, Bino surtout pour ça qu'à Bagdad, mon corps là-bas.
conseiller privé pour ça awa teta monaye ça ça pas deuxième femme par troisième bilo bozali mais à tout temps ngam na lokeni na ah oui OK bigi pamba oza mbongo ah na dit hein ils sont là mon ko ndenga pour na ngina moi wa biso mbongo bilo pamba petit ça c'est pour toi ah c'est pour toi et puis ça moi si wana d'abord 20h na vous allez pas naï lelo ouais mon on appelle ce temps alors yo au pesier moi muke ya la cuisine chauffeur de maison nyonso ya ngai soza meuble ouais so on a besoin de tout au rezoa ba kiti ya kitoko nyonso tout au rezoa tout ça c'est moi na ile la projet metu apelé ah bon projet metu français ça metu on a fait ça le moyen ba pine amona ser mo bondo ya maman ba metu ba pine boy mais puis Janina a besoin de 4 femmes au moins 4. Mais ma caméra était lignée, je suis bon. Conseiller d'amour. Ma caméra était lignée. C'est ça, donc je m'assieds bien. Ma bibiche m'assied. Ah bon? Mais il faut. Au moins, une petite mot comme sous on a il faut que ça fait ngaï. Non, c'est là. Ah, il y a un l'air d'un salon de coiffure naïvement. Et ça, on y bon, Gianni, tu vois? Ah ouais, si vous avez un problème, même sur ma bibembi. Tout ça, quand même, c'est que. Ah, non, non, coupe la tête. Non, coupe la tête. C'est une famille, oui, tu repères ça. Et c'est qui est premier. Ah, le bandit, moi. Oh, le chose à même. Tu comprends? La bandit, bon, t'as le vieux à Kanissinga très bien. Hein? Ça va servir. Ouais, ouais. Toi qui t'en as l'action, va place nous surtout les ailleurs. C'est la bonne idée. Oh, tu tiens ton argent. Ouais, oui, je sais. Ah, ça va. Je tiens. Ah, on continue la poche, hein? Ah, promet. Ah, non. C'est anniversaire. Non, boxer. Ah, voilà. Autant la ndenge ni comme PDG. Merci la. ouais. Pourquoi mon nous travailler pour passer commande. Il m'écoutait. Oh, bon na bon. Bon côté la société. Mbeto yo ya bana linda. Bon, donc il faut que bandira la $400. Faut pas seulement que au bout qui t'en a 300. C'est ça. Jamais. Ma baille est cher. Alors, le money est en Gianni, tu viens? 2 coiffeuses et 2 tables de nuit. 2 tables de nuit. 9 coiffeuses. Moi, je ne peux pas la beauté. Alors, voilà. Yours, y compris. Ah bon, vous allez merci, hein? Oui. Bon côté. Ah bon? Oui, papa, canapé, hein? Canapé. Oui, papa, fauteuil, vous avez combien de fauteuils? 4 fauteuils, hein? Donc, $500. $500. C'est bien ça, hein? C'est un bon modèle, ça. Na ville kura bomoni o batumwe ndo anika kamndede kende na ville na fasi ya testina okelo kuta bafote baza kubanda $10,000 mais biso na cité ça babilo ku yoso yo bafote yo zalina yo baza kubanda $10,000 mundu mwindo aza kulunga na cité aza que nous sommes papa, en tant que PDG maintenant bamakambo nyo surtout tokosala ya très bien toko améliorer sous ce modèle bima mikolo en Europe. Et puis muto avaya il faut passer commande si tout ça est lié. C'est mieux. Gianni, mon patron, hein? Patron. Oh petit nangaya la confiance. Conseiller aussi. Ça va. Conseil. Bon, au moins il y a problème aux entreprises. Ndenge nga naza nommé. Maintenant la lingité ba tubaya comme ça là 8h ou 9h. Et na supprimer makambo wana. Pour travailler na énorme ngai en tant que PDG jusqu'au naza na valeur ya ngai il faut na la musala ça va. Allez au service. Merci. Bon, Gianni. Bon patron. Patron. Oyo ezali pour un service ni. Oyo ezali pour un service. Mabaya va ekota kuna na atelier et kubandilao. C'est ce qu'on appelle sillage. Tupi. Tupi. Ah bon. Sawa bakudresser na dressage wana. Baye barabote kuna na tupi
basali donc yende technicien ya ba machine yonso. C'est ça, Gianni, ici c'est Toupi, hein? Toupi, rabotage, dressage et rabotage. Donc, on a un service, nous sommes occupés. Patron, nous sommes tout ça, c'est moi. En tout cas, on ne sait pas du tout. On va m'abayer au cercueil, ndenge na yebisa ki soko ba problème ezali pour na ba cercueil eloko pamba na suzame na ondo ya na otala nanu ndenge allez-y, fonctionnez. Gianni, tu viens. Il faut la allez, profondeur. Bon, oui, papa, on va cercueil, hein? On cercueil, il y a un long vitre, donc moi, on a un ça reste bon. Donc, dans le double couvert, il y a oui. Alors, Gianni, on a qui petit côté de cercueil. Ce qu'on confie, on a reçu le cercueil, on fait ça, il n'y a pas de problème. Donc, on a double couvert. Ah bon? Bon! Oh! Voilà, il y a ma belle, comme ça, on a sortir le web, et le bleu. Donc, c'est-à-dire, mais on a cercueil à vous. Les autres ont été 3 500 000. Mais la Brésil, 5 millions, 6 millions. Donc, il faut si ma bien. Non, en tout cas, papa, nous surtout nous occupés très bien, il n'y a pas de problème. Nous surtout nous occupés très bien. Excusez. Vous n'allez pas occupé de faire mon Gira. J'ai dit à oui, Yo, Fioto. Oh, mame, oh, no, como dare que machashi, me gurigenda. Salabo, il compétit. Viens. Oui, Bangladesh. Yongana yebile. Nga yo kangana no na sangute. Ba okupe dana na cho kawo. Kawo na. O se pela siko que no pecho na beta kingai. Ma we ye. Jona zita libanda, jona zita libuka. Taba, yoka. Ya libosu na zana mwana dukula yo. Soko mwana na ngaya mbare teremiao. Asa pe jeme femme dukula yo Obinga ngo musala. Yo lungu na musala. Ngo musala. Yo, saya uluka. Baloga yo. Ngo musala, ndima ngo musala siko. Sala kaka ngana tinda muto abingila nga penza mwana nanga. Uyebi mwana nanga? Tuna karate ngo bimba buyebi bienvenue tunadio. Ashemba yo okutanga ya kutanga. Yo yebi ngate. Mame ye. Na gumudare gimachashi. Kuna na sema sio kwa sababu osama mboni kupero. Mame umbala. Koza na pasi ya. Donyo so buzi kwa pura bafuta omo. La bia sera tate. Uyaki seri to uyaki frère. Na tu aba onosu boni boko. Bon, yebi shangai. Ngai munazali Sacré-Cœur ya patron. Aura katenda ulingini. Yo secrétaire na. Bonga sana. Ngatana. Yo, on a cuisine notre sera na cuisine. Na makashi. Mais tu laisses ça sur la cuisine. Na makashi. Bon, on va Papa liste là. Ça va? Ça va petit? Oui, ça va. Alors, laisse qu'on quitte les affaires, aux autres fans on dirait yo mkonzi. Yo mwana liboso ndako. Patron. R16 hein? Na yebite. Petro ya sarangana. Oh, tu n'as confiance. Oyo petit nanga ma conseiller nanga. Yé. Mais quand ce fois soki ya il faut moins nilanga ndengo na pokulwa. Non, ndako eza yé yanga yé. Ça va? Yo qui peut musala na c'est tout. Hein? Qu'est-ce que vous apparentez là? Yo ça no mona kasi na yo. Malamu yo yakaka lamba kao. Yo papa ça la kao. Maman. Oui. Patron tu es là. Eh bon quand on est sangaté. Oh. Bonjour Gianni. Ah, bonne fête. Ah Kayo. Mais yo que na chambre. Comment ça va chérie? Ouais, ça va.
Maman, Brigitte. On a Kalawana. Bon, dans un mois retard, mouké, embouteillage, il y a trop. Embouteillage, bon. Encore 12 heures. Moi, tu. Padro. Oui. Merci. Baya kuluko na tantine moko. Tantine? Nani? Tantine moko yaki alubi kombo na ye. Anbai kombo ne. Oh, comment on kiti. Maman. Tantine moko muto yaki alubi kombo na ye. Lisala. Katana. Dans le temps on a la vandi kuna na kati cuisine. Yo réceptionné mutawa. Puis je n'ai dit tantine moko muto yaki. Tantine moko na. Tantine en kombo ne. Alubi kombo na ye Aimé de Pembele. Oh, Aimé de Pembele aza mbali. Anga aza tantine mbali. Baba tonton. Aimé de Pembele aza mbali aza moi cité. Tonton ba de vocation tonton ya shikori te. Ya Bon chérie, c'est là. Zana na yelona bière. Ouais, ça va? Oui, ça va. Eh bon, on va faire on appelle ça qui est bon. Ça va bien. Mais comment? Bon, bah, Vesto, on a commandé il faut attendre pourquoi? Mais non, on a l'ingaka, tout ça, la concordance, ça bien, yo en veste, moi en veste, bien cravaté. Hein? Lisala! Chérie, maman. Pardon, maman. Brigitte, chérie. Comment se fait-il qu'il y a mon chéri? Mais non, c'est mais quand il y a pas mais ça va tirer bouchon mais quand et derrière ça qui on pour la culotte hein nanda kuna on dit qu'on va dans PDG hein nanda kuna ngale ça qui culotte té Brigitte chérie comment je t'avais fait commander une bonne combinaison comment ça mais na soumbé qui culotte té hein na soumbé qui culotte autant il a fait sac na boniko c'est bon neni il a un sac na nga o ezali kolo ya mesa ça noki c'est du saut non voyager ah bon pour la Hong Kong Hong Kong dans la coupe mon fallait pourquoi ça marchandise mon mama yango en tout cas yo za na ba ner on est bon ko itali yo ça ko sac à ciment et ça ciment la carte c'est yo sac là oui je sais quand même ça il ne faut plus parler à ses papas en français il faut jouer en malade c'est de ta faute. Bon, la lingala alors on appelle ça comment? Mais comment dit? Bon, sac la lingala c'est quoi? Gianni, sac la lingala c'est quoi? Bon, sac est pas trop yango. Ça va mais ça Nicolas met ça. Bon, il faut que tu autres qui s'en abou. On dit muto za upesa ngambo de weji na muto. Na ba yo yo ko ka batanga na msala yo. Chiomel. Je te sais hein, avec des pareils papa comme je te l'ai dit tout de suite il faut à lingala au moins hein. Assume tu peux PDG je suis nanda quoi français allez tu déposes hein la carte mais ça comme n'est pas pour yo oh il y a un projet qu'on a bas la kalaté na c'est pas mal maman oi et ça oi bima abima ndeni puis sujani ma changer teni no kasiko changer bon on t'a la peu pondu la tête na moto hein Pondo? Ah. Pondo ici bela qui des gens. Oh chérie. Maman, Pondo ici bela qui na lamba qui des gens tout. Et c'est belle là. Ma photo tu ozua. Ma photo déjà nanda. Lexanga sana no lexanga. Kasi ma photo yaki na ngolo beki na ma photo déjà nanda ko pesa nga ma photo lobina tia ko nanda. Lobi papa la kisanga yi. La kisanga ngo. Qui sont les gens? Il n'est pas de son métier papa. Sors. Son métier tata na yo. Comment? Son métier comment cher? Banque mondiale. C'est une surprise hein. Au Bénin, il a à Londres. Ah bon? Il a bien ma côté. Bon. Chemise yo, nazola kio. Bon. Nous avons fait des paquets complet à bazin yo. Ah bon? Hein? Aussi combien? 8 bazin. 8? Nous avons 3 caca. Nous avons seulement. Bazin, je suis bien à moyen nanda maman. Ils en a maille. N'a y a bien bazin one. Oh. Bon Nicole. Il y a un an de collection. Il y a un tinda qui est beau. Yango. Maman nangaye. Oli. On s'en bangani. Hein? Lisala. Maman. Papa Lisala. Maman. Ma photo auto tiens na biloko mobile na ngai yango. Hein? Si on le baki na ngo ma photo tiens na. Kile ko boka ngona poubelle fait maman na. Écoute hein, Brigitte, papa Lisala, yaka. On le vient moto yaka ma photo tiens ko na mutaka ma photo bu cherche ma photo. Tala, vanda wana. Papa Lisala. Maman, papa tata. Na lobi vanda awo. Patron. Na lobi hein. Depuis quand et comment se fait-il que yo okba que ça ma photo pas pour ça ça pour nous pour ngai. Papa le maman. Jaloux. Oui, jaloux. Maman vandi nanga. Bonheur. Comme bonheur.
Mama, il y a un gars, comme ma faute à tienne, mais papa, Jenny, papa, yo. Ngana kusona kusana te pana la yo kusana. Ngapi na kwa ngajimini pana yote. Yo ngajimini ngai. Ndio zaidi kuna zote mnaweza na nzana mwa grave lady kana kelia. Yo sio kubukutana mwana nga akufusuka yo, ufusukumeka, ufusukumini, ufusukumini. Tema, lika kuna lika cuisine. Boni ko yingo komela libala nga. Shampoing, attention on a bio. Yo pesa mo bala PDG. Maman, écoute, je sais pas les jaloux. Oh, bah, tu dis bon. Hein? Mais quand c'est que ce que toujours il y a un bonheur, tu as un bon mangaï. Comment? Écoute, d'ailleurs, je n'ai pas faim. Comme maintenant, je vais vous dire. Non, on a la tête. Si on a mon Brigitte dans la rue, c'est là. Comment? Maman, Brigitte, je voulais bien ce qu'on a qui viande. Il fallait voir. C'est vrai? Il fallait qu'on a la viande. Brigitte. On dirait que Maman, mbala msuzu kutuna fufu na lambi na ngai te, navani na ngai kuna kula ikatani navani na ngai na za utala tv. Bon, na yokio. Comment ni hein? Na bijou au Benita. Toujours yé. Mais moi na ngako mina mbongo hein. Moi était, pas yem pe na ngoko. Et ça bali moi na wana. Eh. Mais chérie, obi, nous on a vesté ko. Pour on va fester. Jenny pas zulu comme moi si sur moi na baï na nous te beaucoup ça Jenny hein. Ah, Jenny nga ba ma na so tu na ba makamda ba. Moi ba tango to perdre fa uto lere te. Jenny. Nanga. Ah, on comme ils sont boue, on me met terre wapi. Oui, je te que perdre to to lia metela ga. Jenny. Oui, c'est mieux hein. Bah plus de grenouilles suspendues au plafond accompagné du ciel imbé en pose chemin. Vous le rôti hein. Les hamburgers de viande d'haché et qu'on sort. Pamplemousse. À tout tas de bises. Mais et puis, moi, c'est un très bien. Oui, il y a un trop. Il faut ah oui, mais comment? Il faut voir jaune, pessi rouge avant. Allons, oui. Ah, ça passe. Au moins, c'est propre comme ça. Maman, tu as voulu sangar musala terma. Ube terma mama. Boni. Mama buri porte. Mais on m'a dit, je suis allé à quoi? Demena yo. On a gagné gris. Yo, on s'en a gagné gris. Il va faire ça va créer mon ami. La face non quoi hein. Yo mo yibi na yo wa. Cosco. Maman. On nga madame. Ça c'est pour la première fois. On nga madame. Papa ngwa wana. Ngwa wana. Jabi bino. Yo ko tele daga batu. Na ko boma monto awa na yebisi bino. Yo ko boma ngai. Na ko boma monto awa. Maman, excuse tela où c'est la excuse na yo pana. Sukisanga wana. Sukisanga wana sara fiere na mobali ya batu. O ko pina di papa na tapi bon. Mais si tapi e kinga na pale. Oh, yo dara, yo. Nongula di papa. Na ko dara, maman. Josko. Pesa ngamba mwana ngai. Pesa ngamba ya ndako. Maman oyo bayer na ngai kuna place na ndako na bana bazana madame. En tout cas, tamura na mokili bongo yo mwana basani nenge do tourner. Tu vois depuis que naza na zoko manda peut-être tu vois. Bon, il y a pas de problème maman, on va changer tout ça de là. Na lini François wa te ko robera ba français te. Mais comment maman? Mo ba moi so yo no kwa mina ye. O sunori ye sadamu. So ko mina ibano ko mi PDG. Moi so ya zaraka. Maman makamwe. Oyo nyo sa no sala wana ezali bolingo ya mbongo makare ko sila. Akokima yo. Songo tente menga mo na kota yo songa ndaka batu boni boni. Alobi yo peke ndeka kuna kuzi. Mama ngani ya batu na bisasa na yo ye a po boma libaya na biso. Eh mama. Ah na boma libara na yo. Ya yo. Kokoro libara vani kula do nyo kwa. Bongo yo. Olati bisu ya minene. Obi ke mero comme ça. C'est pas le PDG. Ya soro. Oya mona ka paso yebi ye. Oya lala kana matoko yebi ye. Okomona. Na komona ni. Tosko, so ba tembe awana mokili ole. Na moto na boti yote merci mena na boko mina yo na supporter ba pasi na bino mpe na lopango na ngai 9 mois kofuta kate bien payé kofuta bon sikoyo yo azamere mo place via za pemba kuna voilà yo na lopango bo sikoyo mena comprendre sona da pesa adresse ya tia wa nazo kam monta bokalisi ngai ba kokosa na monta kasinga adresse wana oberi oberi ala kisinga abo mangai pede na yebi sikoyo oyo makangu ya Rigo Rigo mabega yo kabanga ya mama ukende kulinga mwana zenomi yo
Papa, Bima. bokamba dit ate ya bota quelque quoi faire, boye ko tia ya. Oya bota quelque quoi faire, yeyo te. Baza nde ba tirer, ba ki paraté. Yo, silence. C'est moi qui parle. Maman. Mbongo na ngai ko expliquer ngai te. Oyo nyonso azo kosa yo. Azo kosa yo na motema na yo ko lingweza te. Mbongo nde. Mama. Azo na mbongo. Bon, maman. Toka misanga ya mama na mweka zonga ya kopesa mbongo. Mama, nakola mpe wate, nalala na kikoso te, na mbongo na ngai. Tala oya buke na ngai kiti tele. Merci. Kiti oya yo. Mbongo na kupala manko. Mbongo yemta bemi Jacques. Bon, maman, écoute, hein, je voulais assez te dire un peu des problèmes. Hein? Ah bon? Vous comprenez hein, que il faut l'argent. Bon. Chérie, maman, maman, on a fait un été. Hein, maman? Ah oui, quelle chose de ça? Ah, gaïe. Maman. Oui, ma caboum, c'est là. À comprendre, yo. Na comprendre, yo. Nyamana. Comment va? Attention, mon, hein? Gemi na bino. Soki shoka gaïe. Ma waro mela kana miso na nganga na tara bino, ngai yuma na bino. Ngai na tima na yebisi bino. Papa, oyo bolingo ya mbongo. Mama koloko kweye. Okola na mwasi wana. Mwasi akona. Mwasi ya PDC. Akende ko megri ndenge wana lokola likelele. Auti na veti ya makayabo. Ngaye. Okola kirete. Oyo mwasi nduma ya kara oyo mwasi. Mama, wacha kuna ufinga ngate. Lokwa mikoleke ke belozo wamela masanga chini ya masanga. Soko beta yo awa. Na bima. Na bima. Bima. Na mko bima ka. Bima. Ngi ne makama mbango na ngai. Bima malem. Doucement. Bima malem. Doucement. Pushima patron. Bima malem. Kamata me affaire. Bon, maman. Écoute hein. Maman. Kende pa ya nani ya petu azana libanda na veranda hein. Après $60 au futa transport. Nazo ya lobinanda. Bon, ya ka soko te kokuta basi na yo bana na kikosi. Ko lo bapeli kambo na ndako. Oya do kosa yo. Maman, bomba ngo maman. Maman bomba likambo wana. Soko créer maman ah. Donc, allez Zozo, chérie, je vais te mettre à l'aise. Allez, Zango, comment tu es mal à l'aise? Mais tu sais que tu es à l'aise. Nous avons une femme. Elle m'en faut comprendre. Tu voulais la première mère. Si elle avait comment en moi. Écoute, Brigitte, tu connais quand même, j'avais une première femme. J'ai des enfants, ça je connais. Je connais que tu avais une femme. Papa, sois calme, enlève-moi tout ça. Enlève ça. Tout. Enlève ça. Bon. Omoni mbongo wana na biki mbongo na kutu temoni ba solution oyo. Alors tu viens avec un log ici à faire le problème. Hein oyo obéi au tikango. Si tu sali kati. Oui mais ça combien? Bon il y a pas de problème, c'est bien ça. Ba parcelle wana. 4 parcelles sont bâties. Écoute ko ba jaloux ba na mokilo. Ça ka madame le côté ba kombo na ngai hein. Ah oui, oyebi il faut na ajouter sous ba parcelle sous place au kabolo chef oyo ya muteke wumbu wana. Ba parcelle oyo surtout na tia na taka na kombo na. Oyo le type en fait la rue pour muteki ngabo wana muteki wumbu na kopesa baba ngabo wana surtout. Bon, ba voiture wana mi balé. Bon moko na opesa patience. Hein? Moko pied patience. Moko na opesa maman. Hein? Moko wana en tout cas nga sina ba 4 euros donc dès que la que nous changer. Et comme la combo na ngai puisque na lembi hein. Jani. Au moins Jeep wana Jeep ya rouge. Jeep wana rouge yo faut tambola nango derrière comme yo. Ouais, rouge. Ah, on a autant de mine à Jeep noir. Hein? Dis ça là. Patron. Je contact à Jeep noir. Jeep, oh, maman là derrière. Jeep, la voiture. Bah, pas de Jeep, comment on Jeep? Dis, tu m'amènes le contact de Jeep là. Il y a noir. Vite là. Mais avec ce beau dans l'arme au livre, ça va passer dans le fond qu'il y a des bébés morts dans la ciment. Jani, Opé. Papa, José Baluko, il y en a beaucoup de Nani? José Bal. José Bal. Ouais, en Allemagne. Non, pas c'est un peu plus Tala, Brigitte. Au moins, il pétille. Jani, donc, ça pire naï. Si on a besoin de pétille, il y a un peu de mbongo, on a besoin de mastate, on a besoin de vieux. Alors, on a besoin de Yangaï. Bon, amoni, tout ça prêté pour toi qui est terre. Si on a mon bon modèle, ça va passer à fond à accrocher. Alors, la Jeep mbongo ezali. Lisa là. Jeep est mon intégral. Ça lui fait un coup là, biso kei, boni. Mais maintenant, on a contact à Jeep noir, là, on a assez. Oh, dis. Martin. Quel bafi aux hommes bon gars, on a la grande boxeur. Ok. Ah, va tellement mal au bas. Action. PDG. Oh, PDG. PDG Congo. PDG.
banda calme. Lokola nga na ye. Bokomela, oki? Bon, nalobi hein. Mikolo nyonso tokutanaka, ça va? Chaque soir nazali, ça va? Bi, chaque soir nazali, ça va? Oh, voilà. Voilà. Allez, bon. Voilà, t'es mon comédie, comment? Naga mbongo, na futa mbongo. Di, yaka na 4 casiers awa. Na kombo na ngai, ça va? 7 casiers. Oh, on a un master dans l'école, hein? Le temps qu'il y a un fail partout. 7 casiers, Kuna, ça va? Dis, mais. Dis, 5 casiers, ça va? Tozali wa titongo musuko kima te musuko kima. Ok. Bon, on a pas dit Masangé. PDG. Maman. Ma carte chérie. Eh bien, moi très bien. Musique yo beda kisuka. Tama zo to lengna même. Comment on rencontre bazo basuki entre compte soki nini? Entre compte de makassin. De makassin. Comment la makasi moente? Ah bon? Qui me commande ga disait. Oh mais chérie, comment plan na to lia kiana mutiana eh combien? Mais où ya zolo baté? Il faut bien parler entre compte de makassin. C'est solo. C'est $400 seulement. 400 $. Seulement. Ah. Parce qu'il y a aussi des hamburgers au plaisir. Ça, c'est de $1000 qu'on sort. Hamburgers au plaisir. Il faut vivre la vie. Oyo, jusqu'à ce moment. Azo bon ça muli mati. Yo. On a plaisir, on est aussi même mutunayo. PDG. On dit nous changer PDG. Oh. Bon, comment ça comme on a pas tout ça. Eh bien le petit. C'est là qui sont. Ils sont. Ouais, sont mais là qui non moi. Obi kembali bos na lihat. Ngata msho balango tukina memling ngata so comprendre memling. C'est-à-dire que comme kuna kuma na talinga me opoto nana comme kuna poto chaque dimanche nazali wana. Chaque dimanche. Soko moninga te yena mbati yo moninga to la ndinga direct na même ligne. En tout cas. Chérie comme nous autres camingi. On peut approcher de notre mais notre maman dit. C'est mes qui Ka. Makamo. Bakisanga mususu. Munge. Bonne vie hein. PDG. La femme c'est la vie. C'est pour ça que la femme est belé, aux gens vie. Sylvie. Oui, bien, Sylvie n'est pas allée à quoi? Oui, bien, yo, nalinga yo po na Olivier. Musiete. Après nalinga moi aussi donc il y a goût nangai, il y a munene nangai, il y a volume. Donc après nalinga moi ça t'a dit que non. Mister na PDG. Azuba si nous sommes équipés dans mon carte jaune, rouge. Allons on les bango. Sylvie. Ah, Sylvie. En tout cas, oui, mais si on a aussi ma matama, non, on a joué. Attends, la lunette, dis, mais faut bien qu'il y ait un cadiko. Ça, c'est photo. C'est là. Dis non, attention. Non, Olivier. C'est ma femme à moi. Attends, yo, peut-être qu'il m'a mis, à combien il y a? Il faut ma bise. PDG voiture wana ebiko pesa inga wana. On a épine na ngoba pineza otumisanga pa. Nazo kama kama lo bate. Voiture wana pesa inga. Pineza otumisanga trop mona mona déranger susu na teka kia moi. Ah bon? On a quand même sur moyen dit masanga susu. Ah bon, il y a pas de problème. Jeep on a za nango wana eza na likolo eza tolte, eza décapotage. Na peso ka bon mais capot wana beba, ozonga ndengo wana. On est transport. Ça va. Mais moi, il va nous tout ça. Au talaka camarade a fait déjà ta voiture, va piner ton boca. Ah, ça va pas. Moi, ils ont déshonoré, hein. Ça va pas. Ça va pas, d'ailleurs. Ah bon, ça va. Néni, santé, ça va. Maman, voilà bon. Alors voilà, d'ailleurs. Au Sumura, bana na kayoa makorunguru, boy. Kuna na quartier bazo benga yo Piaro mwana moke ba benga ye fie mpo na mpia kereki Kosko ojo yo kate Taranda ko
tala ndako kitoko baradio awo kuna epai ya mwasi na oyo ya liboso akoma kolala lokwa na ndako ya mabata kosuko okoregrete l'avenir na yo makambo naza koyebisa yo kola na baoyo te bamala na nguru oyo epeme na yo oyoki ngama mama mbuto pesanga mbongo ya ndako mama nayebisa yo biloko osalaka po mama esekisaka nga atake pdg osalanga biloko po pesanga mbongo ya ndako mama no doucement okomi kisala mobima ngaba mwasi kingasani mwasi masina mwasi wana okomi na bomengo mama comprenez kingaza pdg pdg zala gentil mama toseka tovanda bien tomela mama nanani osunoli mwasi na yo ya liboso oyo bomonaki mpasi mama akosala yo mpe kaka ndenge wana oyo yolinga yo mpo na bolingo ya mbongo tala kosuko ce n'est pas bandeko olinga na yo bayali aho tala ado boyika aza sanger mwasi na ye bamonaki mpasi azali kona kutu fisi nde escroquerie libumu munene wana asunora mwasi na ye kuna po anake na kolukaka bamakango mosusu bongo yo olingi yo mama tika ye domestique asukola ala te bilamba tika ye oyoki kosukola ye kuna nayaki kuna na ndako kuna lobeka koya oyaka mokolo wana pesanga mbongo ya ndako pesanga mbongo epemi na yo epemi ya koko na yo kamaradi na ye bozokabelaka ye basi akufa na maradi azalaka meme bongo yo oza nani ye pdg yoanani tokotala ngai na yo tala ndenge mwana komi mwana elongi na yo tala bofi ya boyi mama baproblème ya mbongo mama naza si la fois passée na servaki yo 100 $. ya tike oya tosolana na nsima ndako nakosolana na yo te nalobi mbongo na ngai soki ote etalinga te baza kolinga yo wana bolingo ya mbongo me mokolo wana mwana okozwalisa nyo omisui okoyeba mokolo wana mwasi akomi lokola kongoli lokola mosopi mpo na mpiaka ngai najoka bilamba na ngai natekaka yango boni boye koyo tela mokolo kokufa mokolo wana oyo nyonso bazola na yo wana ozosomela bango basapato bamini epemi na yo oyoki yo nazoyi na yo mpe nakoki kosala desordre awa yo okomona wana nayebisi peme na yo osakana na ngai okamela ye basi anyokola bwana mbongo na ngai ya ndako mbongo na ngai mama oyebike mbongo wana nasalaki bon natindi epa fulgence apesi pa monibi maboko makasi ya monibi wana nyonso etali monibi te monibi baza na mwasi na ye sika soko nabinakasa mbongo mbala popesa bandambu tout ça oyo nakamekomokomela omoni aroti sapatu aro alati sapatu mais mama lupango mpesi madame azaka na bana motato osinyara ngai obe oberi ye motato yebisa abomela ngai petite fille wana oyo azowita banigéria so aye na biloko ndenge akotekele bachapeau babijou tout ça akomona sanga mama lupango partout nga azoleka alors senga ye mbongo senga ye chari boko senga ye mbongo tise te mbongo papa nandako kena mama kena ikande moya mama papa kosko mbongo nakei membaro oyo okoye kokuta na tumba mwasi na yo na baro nyonso na tumba bango mona vraiment nga mo mutu bayebi nga mo mwasi ya pdg te ma vie okomanga na komi makomene o mobali banda baengage soki akenda mutation soki mpe ndenge nini na comprenaka te amana kosala ndeni soki eza $1 te mwana mwa mike oyo aosalisa ngai me nazovivre ndeni na bana oyo umapasi mamwasi ya pdg momba bana nakomi kotinda bapa bandeko awa ya pembeni antuka ngai nde naza ana ozwaka décision loyo na kokende kuna nakuta na patron na bango ndenge eza napesanga mbo mpango naomona nde misusu akosala te bamibali bazalaka mpe so azalaki na vi moko apasi bera mama tata oyo ayibaka libata na ngai yeyo nakangi ye lelo na zandi ya solo baba mpona nini yo oyiba mpe libata na ngai papa mama kobeta ye te popoponi bino kozalaka boye makambo nyonso mama tika ye pimakona moyibi na yo pokuse lokwa molanginya mama
Tarabela na yo mpe mosusu eh. Mobali akomi PDG ata yo mpona nini mwasi yuma boye ko. Ngai ya soro mama mbali osumo. Mama koko na bango. Papa bana na ngai akoma PDG. Bonga sunura ngai. Ngai na kone ko luka ye bisika nyoso basinyale ngai. Akoma na basi bebo. Oma ya ko sunura yawa. Mama tikuno babo pesa mtima pa. Na lobi mbogo ya ndako, pesa nga mbogo ndako. Mama na uzwa mbongo wapi? Okozwa mbongo na yo kera kayoma wa yo mwana na ngai. Ni diaboli ka bonne kora molimo na ngai yo be bonne kora zenu na ngai. Ni ko nyoso na mona kawa, o emene lo rakoti awo. Ndale ka boy, o moni ba yake awo. Me binga bango. Soko mbara yo sana yo bakata ninga bango. Mama ba ya ko edenga momo kamsua mike ko pesa ngamo mbongo mike. Muke mo cha PDG mobima muke. Aba mobali na ngai kudu monkolo nenge wana mobali asala ngai kata. Ngai pena saka na kate. Na twera ga yembana. Rigo na tweri. Kaka mbona rigo ya wa bota kate yango na bayaye. Yango na bayaye. Pura na gere ko rukaye basi nyare ngai na bana sanze. Nyoso na gere ko rukaye sika akoma kulala aya kokosa yo akena mitasho wapi akena mitasho. Pourquoi? Na yebisi yo na no ba mingi tena kei. Na ke ko rukaye kote nyoso. Pe yo tika ko reflexion. Ngapende ezana moni kutu ikamkuta retraité na kika na kuna na bureau na bona eba vérité ce qui fait lui. Bongo mama bona ko supporter mon. Moto mama. Yo nani? Na mwati ya Josco, ya PDG Josco. Oh, PDG unatia chao. Ah. Yo mwasina ye? Na mwasina nda mama bana. Fanda. Makamu nini yenu? Patron na eka pona makamu ndengo omitaki. Yango na yo pesa ngambongo pona bana kuna ni nerval babengani bana bazana ndako. Na mbongo msusu ya kolia pe na ndako. Ya tika mbongo te. En tout cas tika mbongo te. Talaka déjà 6 mois ya ngoyo. Mbongo ona zakina na ndako 6. Na teki kuba blongo na msusu. 6 mois ye ya za kusala awa 6 mois kena kwa. Na moni alala kana ndako te. Alala kana pai msusu. Engelo bandeza yaka ne musala aza o ya ka musala tanto lelo asali lo be musala. Yalo ndenge nini pesa ka nani kuna na ndako yaka te ya kutika mbogo te nini ndenge nini. Kuna na ndako yaka te. Bosa ba. Ngai na kuzila Yesu kwa ye na tuna ye madam. Alors yo kama ta ko zalita msala l'air continue. Yo kena ko. Bonjour patron. Bonjour. Eh Bella, qu'est-ce que tu es venu faire ici au bureau? Bosco, ok ta sonité. Ozata na mawate. Ya kote le mape kolobana ngai Bella. Bosco, olingo lobana ngani. Okosinga ki ko ok imitation, zo kando sala. Bosco, zo epma musala zo koma na ndako te. Bima na bureau, bima na bureau ko? Mbongo ndemte komo sala. Mo PDG ndenge nini ngana pesi musala ngana za kutipeli susu musala te uriyo kena kana siko tidi mwasi na bana oya musala wa après 1 jour sali après 2 jours musala te okena kwa Jusqu'au makambo sali makambo sali kanisa vio to PDG écoute on sali comme ko lo balanga te Jusqu'au on lo balanga nini Bella c'est au bureau comment? La direction on lo balanga nini maintenant lo ba ko PDG patron na yoka makambo ba bêtise zo sala kanisa vio to saki non ba pasi on ngana moni. Merci. Merci alors Bella. On est bien. Écoute. Merci. Bella, ce soir on a joué un ndako. Nakei. Jusqu'au on a besoin de soutenir mbongo na zui. Et que c'est ça on a besoin na hote. Na joué un ndako Bella. Et ça passe, il fallait tout faire na vie to sala ki. Aussi Seigneur soutenir na joué un ndako ce soir comment? Tiens, mais papa. Mais na moni kutu ndina kufanya sate. Wiki ngana pesi yo na tiyo confiance na laki sio kwa msala yo tukumba mabaya ndio kusomba mabaya bon na epi na tiyo confiance ore kutu na ko contrôler yo na pesi yo confiance lukula mwana na ngai mundeni nini kuna mwasi kwa okego yebisa yepe kena kumita sio wako kena epi musala ona ye na pesi yo tala lukula shika shiko
tozali na ingénieur ya zairwaje aza na Paris ayawa na Catalogne tosala bafauteuil combien $2000 epapi wana omonaki yango osali kuna opesi na bamenuger non pas encore emekasi ndenge nini mosala nini ozaka okosala ka leni lokosala bamaba yonso ekufi banani tu misala yonso ekufi bato musala ofuti bango te meki PDC yango ndenge kaka ukamata mbongo ukamata basi partout oyebi teke kompani oyebani talana ba photo kuna ezali ba mama CC na 70 ele tozaki ba midai wana decoration bon ngala zali kompani oyebani itina photo bati yo place ya munene ya lukumu banani yoko respecter musala te kaka basi bagala sorte da mon bureau dale bima kende musala sili kusala sute kusala sute ozu musanga ba biloko na mikana excusez-moi s'il vous plaît soko tikaki cravante na yo awa bibisa kende na ngoko sala le susu te musala na yesi le PDG na vivre ndeni na ba ko vivre yo mon patron ato ki PDG na longi kaka ndeni moko de cela na soko titeme na ko téléphone ba jadi de or mais PDG patron le commandant de BCLS de zone de Calam. Oui. Envoyez-moi des gardes civils ici. Oui, au Sozameb. Envoyez-moi des gardes civils. Urgent. Follow moi na sala. Soko tite me basora bazako ya siko. Ya yona kashi. D'accord, vieille. Kaka jusqu'à la vieux pour akumuna lar mais ça m'a sanangai mais oui jusqu'à ma sananga pire ma sanangai bon quand on sanga te quoi tu mon mtana mbongo faut PCP pour talaga bon ba ko ponga na pisa kiwana o va juste souter ti fana que ne Hong Kong na fana que Hong Kong fana que na pressa yeah asubiro billet eh bien ngesa déjà ah bon asubiro nga billet ça comment tu es simboza ah comment ça va chérie moi tu vas tonga après ça musika te de retour aujourd'hui là ma fatigue ya cardio quand c'est à boulot wala ni ah mais que le bibo oui mais ngene abuna c'est $500 na ngeza aide après papa li sala maman oh yila ngana biloko wana bonjour patron kuna mo patron na lembi bwenzala Yesu Dieu s'abonner ni boula ota ilegi moi le mele mo quoi ti on bay na papa moi alembi boy moi ata msu nzala le kita déjeuner était na tongo to kwa leke na tongo te oh boni go papa hein chérie on même ninko hein ni olembi boye hein ah bon attendez andenga banja mikinu kwa ngo ya cha wana ndenge na bawa jimboka kuna olobi nini po tu sais que naza un problème drôle ne naza yani yede to mesala ko résoudre ba problème so singa problème to résoudre monter yede ah chani tika bon premier ça on se dit outi boulot premier ça ah baby ke na kina musala patron aye bon lobby va inspecter ba ki lobby na boulot to sali ba vérification tout ça mais soit pas qu'on a to banana non laisse un peu je n'ai même pas d'appétit moi inspecteur baye va vérifier moi ba manquant moi ezalaki wana $20,000 et puis ba voiture na tekaki wa mususu na pesa ki otani pas trop fâché tellement alors moi linga musala tu ko lo bande ba sai nini na longa musala ndena website ba musala ya longa na biloko tia kuna longa na biloko tia na cuisine ko lo binga na oliani longa na biloko na tia kuna na cuisine ha lo bana lika ba sai nini balongoli musala on a lobby dans sa comédie bozo kamisa ngai c'est pas possible mais soki na balongoli musala et puis nga pe bolingo esili so balongoli musala pe nga pe bolingo esili Brigitte, qu'est-ce que tu dis papa bolingo ngo pe comme na monika et comme pe na ba jour férié Jos vraiment la vérité ko di balongoli musala moi to lene ba voiture même to ka ba pesi jani au pesi ba petite sœur na yo patience tout ça bon na sandene mais c'est bolingo na zo ebiso que ça biloko musala et monsieur c'est bolingo linga kinga yango lo selenga biloko surtout nga bosonga na moka bolingo esili bon ok na okaka donc na $500 donc on a boulot de maso
naza nazoregrete kutu bana so classe siko ndeni ngapona tamboli ya pona moni elo na fanda so esatia ola muta cheki confiance alo changa bala yona balo ngole bulo janizo mutu no kende ah te mutu na yo yanga te masa mes condoléances comment on attend un jour mais janizo mutu no ma on to kendo to so to kendo bon on to kendo bon ko bala ngole na kila so to kendo patron ngapi sanja yango pechengana nombongo te papa tango wana tango wana ngamba bolanga ta kimbongo ani so za kimbongo Brigitte ozolo belanga ndengwana ah mais ngam na lobeli oka Brigitte yo hein tellement que ozolo belanga bon Brigitte ah papa tiko tanga makele nakele bon ndakuna mai ça c'est moi qui ai acheté ça mais c'est toi je te dis que mets-toi debout tu pars c'est tout Brigitte c'est vrai ça ah mais c'est vrai Brigitte jusqu'au soir aussi vous ba bengi suna msala ozo na ozelo hein c'est vrai ah tamo ikende ya papa bolingo esili so ba bengi suna msala o lukanga na ozela courage hein ah kende na loka zonga ka mwasi na yo hein bon loko na longwe musala na zonga ya mwasi na nga tana zaki na musala mwasi nde yo ah ezaka ndenge na papa zonga ka mwasi na yo courage hein tobona sanja ikoki utikeli nga yanga ite ah yo wana landa esenga embongwa nayebi te papa lisala oyebi nde naza okipe yo landa esenga embo ponga yaza mbongo okuta mbongo ngai bana kuna sikoyo nga mama lupango wana patron na yo senge mbongo ngai soki oyo etikali kaka pesa ngai te patron patron nga okupesa nga mama nga nazwai natike na ndako ya nini yango olelebi banda kozela kutu banda kala oyenga bino lokwa oyeboye donc ko mpo nayebisaki oyo nazali na besoin $500 wana naza kozela yango nde toyokanaki nakolokwa na moni oyefungola nango olimbi bozobela so moto alembi boyede o problème ezali lobaso ozobela mpe sotakisamela te azongalaki se eza baproblème baproblème yo debi ya baproblème wana banda koyebisa yo te baproblème debi ya problème wana oyebisa yo te papa soyez le bienvenu patron na ye kuvoa date nazali perse pesanga na kenda papa vanda kaka nayebisaki ovanda nano ko papa o domestique na ngati bino mpe bokotaka na ndako batrema boye kaka boye akoti na ndako zila libada akoti na ndako bato ndenge wana te eza libata te yo komi ya ndenge yo komi ya ndenge nini yo mwana na ye na camarade na ye yo kamalaria conseiller omoni ozoka pasi to ya motema pasi so ewuti su wapi koshi problème wana anoyebisa yo o bainspecteur bayaki na boulot ndenge nakomi kuna na boulot nayebisi yo patron lobi na nga nalongi mosala patron yebisi nga nalongi mosala olongo mosala nakoti ngai ate eloko te o faute lourde naza te na eloko mongo te olongo boulot nalongi boulot te donc naza nakomi chômeur non ça esude abotoli voiture naye na makolo olobi nini bona yebi sono lobi bade mwana okingo malamu te na mwana kolo sali na lobi ona yango wana te olobi nini nalongwe musala ko Sylvie vraiment olongo musala be inde kuna koti peti na ndako na ngai Sylvie d'ailleurs ba camion na minene na tindaki ba mama ezali kaka apesanga ta mongo na travailler nango yo ana soni te na ti yo bande zona sala te robe na ndako na telema na minisi yo telema merci wana itali ngate bo mwana na misu na ngate soko dingi na sauce ba yende mwasi na ga sauce na ngate kwa ndapima bandania pesanga ya ngana kenda telema na telema Sylvie telema koko benga ngai te matoke ni pas patron toke ngala yo telema bimo kende na ndako na ngai boni boy Sylvie vraiment aujourd'hui na komi zoba kaka zoba mona telema bima na ndako na ngai kende lingana kena nga tokutana zo muninga na bokende na ye otike awa sa longwe bule loko ni na osala esu nga zangi na posa bulo camarade telema na ndako na ngai bima na bakazaka na okende nango soki wapi sala nokiko sala nokingala kenda sala nokingala kenda tozozwa courage tembe telema na pesi yo courage na telemaka yo telema Sylvie bima kende bima kende ko tala ngapi pesa nga yanga kusakisanga masekete pesa nga mbongo na ngai nalobi na yo bima okende ngapi ya ngai pesa nga yanga okukanga nga mabina okukanga yo mwasi yote mibala oyenga olonga mpe mosala olonga kuna inde ntina ndako na ngai nayamba yo me onga na suki ti mokili yango nde boye en tout
kema pe mbele ko sala te ndo ko teka ka bloko moko moko na nda bona sala ni mobali vraiment akima na engai tellement nde nazofanda kaka boba pasi mana zomona ngai kutu na komi koyoka yona mawa pinda ero ke vani chakajawa kaka po ngape na yali mama moboti mo na komi kosala pe mwana mwasi mapete tala oyebie tango biso to yaraki ba mama na bino soko mobala jo ngai ifuna tala nettoyage na ye tango biso mibale bazo linga biso mobala benginga na nzela lobi mama bado sombo yaka mais na konima na note wana na jo komana ni sapi boy kwa na koboya menjoka na jo linga bino basi ya lero tikomona ndenge watu osufiri na mwasi na mobali na yo omoni pasi nekende kuna musana bango patona bango zimbongo ndambo apesi ngai ana anasoma mwa babiloko musu abana awo bana kaka mokolo yali nzanga yali munene ya mwana moko ya mwaso na moburu te oya mtuka negative oyali positive mama en tout cas manzamba za munene ona jawa mwana nini baba yo bengana kinga na ndako kanga apesa ngana ke yo bengana kinga yo pana bino ngapi na ye pana yote ngana ya pesa ngaya ngana ke ngasoke mutima na ngai tomu ke oyo ngana kusala nyozo lela bo ngana kusala sila sanga na kenda Mbona ni bari ya bilongi mabeba ya kafiere. Mama yo yebi ye, mama Lupango yebi ye. Ngana yebi, yo ngana yebi ya. Tenganda na yebi ngai. Oh. Bela, nalobi serana. Papa, Kosko. Atukanja na yari force. Nzamba mimi mama. Que Dieu merci. Atuka bana ya basanzero ya mundere nguru ko ya yororo wan. Ba pesa kinga ile so barobi akojonga kaka mokole ya. Papa oyebo. Oye yao. Kosko. Jusqu'au nini vole mbibo. Oh, ana basute. Oto hiri susu awa. Oh mama, boko zonga iza problème te. Bona yo me bona ngane na tobori ye pa umarama. Bela. Ouais. Bela. Namoni malamu nake na aka mboka. Oh, uke mboka pole ni. PDG yake na mboka. Uke mboka pole. PDG abaye sasa ka mboka kwa nyama. Akatoka tikeringa yangai. Talikate. Yo ute wapi? Mama tikana nu yeto ko lande na usima. Namoni ndenge Satan kosa inga, Satan akosa inga. Ya mwasi bino Satan aboyaraki. Makene ka mboka. Uke mboka pole nini? Me yebisa ngai loko soke mboka, bongo ke mboka ngana tikala. Problème nyezio. Na kokate. Uzokokate nini uzokokate? Na kokate. Oh. Ibangalo yakai. Mawa. Bila. Pardon na gafu na. Nalo bila. Oh, pourquoi pas? Liboso limbisinga. Yada na Yesu. Naza problème kawe ya Yesu. Na kutuki za naza problème na yo fandi zala lezi ko zanda kunao. Oza mama bana na ngai. Bana bakia. Bana bakoma ba mpo mama leki. Bana bakana na bango mama ba sala bidaka. Bakoma ba ofanda kuna ba mire na ba masu. Bajo tonga ba masangu ekoli ekomi 6e étage. Bilo yibi ke nalongwe musala. Nalongwe musala. Nalongwe musala. Mais ça fait problème ça to longwe musala. Biso mesa na biso na vie ya kisho mais to mesa nto en face na biso. Ah face. Olongwe musala. Ita problème. Gai. Ozonye wana na meso ye tara mesa kutu arobi o mama na baya na ngai tara nenge bisa. O abaya na ye. Mama, ya so ozonye bela ndako. Pede mobimba. Lompero baka na yo mama. Mama kamona ni sina kusala ni aza mobali na ngai. Bo alongwe musala. Ni poso to banda kufanda kana vie ya pasi esa kini. To mesana de to fanda kaka. Mama, ati kambo tia susite Josko. Ati kambo tia susite. Mutu ekomi kilo. Josko eza kambo tia susite. Makamnyo se faut pesa maboko. Kasi mutu nde ekomi kilo. Ekomi kilo. Mama, mama, yoka ngai. Oye mbali na yo. Aso mbali na yo kasi mbali na yo. Ngai udinga ye wana itaringa tamke. Merci. Yangwana siko dikamgana yeriawa na yeri makambu na binote ngana yina yo. Wana itaringa tengana mkucha pesa nga yanga mbolu nanga nakenda.
soki te nakangi mwasi na ye nake na ye ngamba Mwasi wa? sakana na ngai Mais papa, yo ozalaki domestique na ngai mpo lelo nakomi na mbongo nazongwe mosala mbongo esili bazosakana na ngai mwana mosala ya kaka oyo nani yo ndenge nalobi wana yo ozalaki kuna bosiko ozokomisa nga soba azalaki domestique na yo sikoyo adadi ngopesa nga mbongo nakate pesa nga mbongo nazongwe mosala mbongo nakopesa na kozwa yango pesa ya bakosi soki nde ngo nasimbisanga mwasi na yo bon papa boma na yo ezo moko moto yango akema mpenza papa pardon te esili kasi te bon bela na chambre yolela na chambre lala na mwa mkia na chambre tokendaka na chambre wana okakolalisa ye ngape tokulala kaka esika moko ngaolalisa ye na ngai asukuli na ngai azali nyonso bera kende olalisa ye mama tope mwa mkia tele na mona ekala lalisa ye si mwa eranga osufri lalisa ye yango wana balobaka bana mike baya mawa mingi tala mwasi oyo aza mwana mariamu soko basi mosusu lokola baesupri na biso bamama mbali osomboi mina mobali oyo wana kota awa te yango wana mobali iboyana na négative na motu na yo soko ozwi mbongo na yo osupri na mwasi na yo mwasi bomoni mpasi bolali na beletoko bolali na bakarton yo koma pdg okamata okomi na mwasi na ngiringiri okomi na mwasi na ngaba okomi na mwasi bana ya mondele ngurwe okomi na basi akora bango banduma bakamera babe bato basi pourquoi sikoyo mwasi ya liboso bosani ye tika bilala na ya kokoma lokola bolole tala ndenge kosiko akomi lokola mwana muke bokebisa milimo na bino tala na mwasi na yo moko maladi ye ndenge na ndenge okoya kofinir la coopérative na yo mpa na pamba etali ngai te ngana yana ngai mama moboti tala mwasi oyo beba mwana mayele kata mobali akei me ye wana mobali azongeli ye na mpasi ayami mobali na ye bino mpe bamama ndenge moko oyala na kokeba mobali oyo bamonaka na ye mpasi suka na yango akima kobe mwasi wana merci mingi tala yana ngai na tina belalisa ye